Makamaka et bandit. Ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA. Aye kotombe la bana Congo nyonso en général, mais bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier. Bonne année 2025 na bino nyonso pour la confiance bopesa ye. Mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka. Ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort, sécurité pe ponctualité oyo ezalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur bavoyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba bavoli ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka avedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela yango bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela yango CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Bon week-end à votre la merci vous avez bossé la télévision la pour la colonne d'info la journal et peuple pour le peuple de Fongo la journal au week-end pour la colonne que chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo commandant suprême ya FRDC à la police nationale congolaise à président qui réunion moko la jeudi 23 janvier na cité ya Union africaine réunion oyo ya crise ezala kibongo oazaki bongo convié na kati za premier ministre madame Judith Soumina Tuluka vice premier ministre ministre ya intérieur pe ya défense ba participa na kati ya réunion héritier mapini mapesi bino ba détail. Mokolo ya jeudi na pokwa na ville ya Union africaine chef de l'État commandant suprême ya force armée ya RDC et FARDC na mokuse pe police nationale congolaise PNC basalaki bokutani ya crise na yango premier ministre Judith Suminwa Premier ministre adjoint et intérieur, pe oyo ya défense azwaki esika. Président ya République a kokambana kolanda na vendredi oyo na ville ya Union africaine au Conseil de défense pe na bokutani ya poso na poso ya Conseil de ministres. Botalisi ya situation ya sécurité pe humanitaire na Nord Kivu pe mingi nzinga ya ville ya Goma e kozala na programme. Général-major Kasongo, commandant du service national yé Akitaki na Institut technique industriel Yanjili, Itinjili, P na Institut commercial de Baoumbu, PEP de Baoumbu, Wapipai a déposé 300 bonnes neuves dans l'école Oyo, dont il y a service national. Reportage Igor Hunting. Nambala liboso après baban o ba belge batika bazwa lisusu babon mosusu ya sika ba élève ya Institut technique industriel de Njili Itinji na mopuse bazalaki na esengo ya komona général major Jean-Pierre Kasongo elongo na équipe na ye ko remettre bango 300 bonnes neuves oyo désormais ba élève ya école oyo bakusala bongo pratique na bango malamu ba personnel ya institut oyo pe ba élève basepelaki na geste oyo kitoko esalemi awa général Jean-Pierre Kasongo azwaki maloba pour ko remercier président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour grâce na yende makambo ya boyezali kosalima. Faites-moi les bancs, distribuez aux écoles. Comme ça pour vous ça. Tozoko baka, tozosala. Ce que l'équipe na batele na biso na Selokoka mo. On dit maintenant que dans le Congo tala baba ebele. Gratuité ou pas, nous allons à biso autre site de former des bâtisseurs, de fabriquer des bancs, c'est comme on fait un salaire. Donc en compensation, fabriquer des bancs, on fait on fabriquer des meubles, on fait l'administration publique. Deuxième site oyo ba élève bazwa ki bongo babon ezalaki bongo na commune ya Matete, Institut technique commercial de Baoumbu PEP de Baoumbu, même geste et salimaki awa 300 bons pour na ba élève batanga bongo malamu geste oyo et kokaki kotika ba élève indifférenté. Na MCP général
ndenge même sur la banque avant to bako tanga ba condition moko ya mabe baba c'est qui ndio cassé mais cette fois-ci tout dans ba condition bien to zappé bien na pc merci makasi na pc président merci dans une organisation yo sur la banque Posimbake babon oyo ezali fabriqué epai ya ba oyo bakangamaka pe batindaka bango na kanya makasese. Après rééducation na bango bazali kosala mosala ya ndenge na ndenge lokola bilanga kosala babon pe misusu. Service national aza kokoba kosala mosala na bango malamu grâce ya commande ya général Jean-Pierre Kasongo. Élève ya complexe scolaire en maman Pemba mingi penza ya section en construction baza ko avancer na pratique na bango bolanda reportage. Ndeka to bandaki bazo continuer ko construire ba bâtiment pour na ba salle de classe baza ba na première année humanité construction asko moni bato sala mélange à béton pour toujours couler poutre au bon moment poutre banda kuna na coin na coin kuna yango moni bana bazo travailler yango moni bana bazo travailler poutre o yango ne toujours couler et to banda na mélange ya béton mabanga caillasse ciment sable maintenant bon moi ndenge to ndenge bazo couler to banda liboso na bâtiment o bomona ki liboso to banda na ba fondation parce qu'on a deuxième bâtiment to to na R plus B je pense que tout le monde presque na souka kala minute to ke na toiture. Donc, apport, il y a une classe. Na bisomo bakambi, na quelques bateaux qui travaillent na bango. On a réalisé ba musala. D'ailleurs, nous morning ba sala mélange à béton. Et na nek bazo kono. To pesa ba grand merci na ko disposer ba moyens et belé pour que bana base de formation. Omoni lelo musala ya maboko, musala biso oyo bana quand bazo collaborer ba okenda ko ça donne quelque chose d'important. Et le monde a revu dans Nandaku, il y a une capacité, il y a une brique, il y a une capacité, il y a une 6e année, il y a aussi sa classe, on a déjà une notion où il y a vraiment merci, Mingi Nzamba continue pour bâtir les moyens, afin que à moyens à disposition de la jeunesse pour que les jeunes, jeunesse et la bien formés. Face à la tracasserie, il y a conducteur ya mituka puis ya moto baza victime commissaire général ya la police congolaise alonga azwa kibongo asala kibongo causerie morale et longo na ba policier bola na pesi longo nya na ba congolais oyo ba meseli ko filmer ko tindela biso elongi na yo tango za ko senga mbongo bimisa mbongo za na poche wana bimisa yango tozomona peto yebisi na commissaire provincial soki tozwi yo wana kende na ndolo kende kovanda kuna atambula moko atambula mibale ndenge kaka juge akosepela pesa yo apesi yo mais lokola tosi toyebisami toteyami bayeba kosala makambo wana lisusu soki tomoni yo ndolo mpe awa lokola ezali na intention ya république mobimba nazali koyebisa na bakongolais banson balingi kimia bafilmaka ngonga nyonso makambo mabe ma police soki bazali kosala tracasser epai ya bana ya moto kobotola moto kotobola bapneu kobotola bakarte kolongola baplaque bafilme moto wana ata asali contravention mais oyo yo osali ezali infraction destruction méchante baisager de la route basalaka contravention mais tant que yo ki olongoli plaque oki otoboli pneu obotoli moto on est commis tracasserie ezali contravention ezali infraction violence et voie de fait ou destruction méchante et okene kosamba kuna zambi tolembi. Compagnie africaine d'investissement CA Mukuse 33 ans de service à peuple congolais a souhaité ma meilleure venue à client na Enyos. Moule Sika et Bandi, ah oui, leader na mapati ya RDC, spécialiste ya Congo profond, mfumu na mapata mfumu ya CPLA, CAA, aye kotombe la bana Congo en général, et bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier, bonne année 2025 na bino nyonso,
pour la confiance bopesa ye mbula sike bandi CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesala kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko aproposa pe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki pe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongole nyonso pe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntiaka vedi CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Reporter Info Lingala journal ya peuple na peuple babete ki tour ndenge kaka bamesana koloba oyo akosala te alia te moto na moto akolia na motoki na ye bosimbake ba jeune kinois mingi ba développa esprit ya créativité pe ya innovation awa toza na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu botala bino moko bilenge oyo bazwa momesano ya kosala makayabu na ndenge na bango makayabu na bango eteka makana wenze ya Mariano bazali kosala yango mingi na poisson oyo babengi sergent poisson yango sergent bango moko bayebi esika bazwaka yango pe makayabu oyo ezali kotekama na wenze ya Mariano selon ba information okokanisa kaka salaki ndeke nzokande salaki ndeke te bakongo bayebi kasi ezali makayabu esalemi kaka na quartier Kimbangu na commune ya Kalamu na passage ba reporter ya Info Lingala journal ya peuple boyoka basali na yango ndenge ba expliquer biso to salaka Thomson to komisongo likayabu eza Thomson mususu eza na bakombo nango oyo biso to sala eza Thomson ya sergent to benga yango sergent ndenge za bongo eza Thomson biso to zoka yango to pasoli yango to tie yango mungwa to komisa yango likayabu bongo tongo to zongo to tango mungwa to zoka yango ba bombi yango na bassin o tie yango na basso bombi yango ce qu'on rebeta ata 3 jours ata moi quelques jours yango na ekomaka likayabu elongwe Thomson ekomi likayabu yango no mona ka to sala yango bongo pona ko ekoma likayabu ezaki Thomson pe koma likayabu to zoka yango batie yango na bassin ko bomba yango 3 jours 3 jours ata 4 jours ko bomba yango ekoma likayabu simanango tango okobimisa yango ekomi da likayabu tango okobimisa yango kotango na moyi makasi te tango moyi moko bwa ndengo na okomona ngo ka yo moko ekoma kitoko okolia yango okolia yango pe na biloko ebele okolia yango na matembele na madesu na fumbwa na biloko nyonso makasa pe na tukeleka kitoko na fufu bosimbake makayabu oyo balobi eza na seben moko ya makasi poisson oyo ezali kobimisa likayabu yango babengi yango sergent kasi soki batie bilenge ya boye maboko bakoki pe kosala yango na quantité ebele. Laurier ezali plante médicinale ya espèce la Urus nobilis largement utilisaka yango na cuisine pona solo kitoko nango kasi eposedaka ba propriété médicinale ebele pe utilisaka yango mingi na médecine traditionnelle pona ko traiter ba problème digestif ba infection stress pe bongo na bongo feuille oyo utilisaka yango ezala ya mobeso to
ya kokauka esungaka makasi penza. Feuille de laurier batekaka yango partout na ba wenze na ba foire na ba boutique esika oyo baza koteka ba produits naturels. Utilisation médicinale nango esengeli esalema na avis ya médecin top professionnel oyo azana expérience ya utilisation ya ba plante médicinale na oyo etali ba bien fait ya feuille de laurier bosengeli koyeba ke komelati nango ezali malamu mingi pamba te ezali riche na potassium na magnesium na vitamine B6 B9 PC yango eposedaka na ba propriété diurétique antifongique anti-rhumatisme, anti-inflammatoire, digestif, stimulant, antioxydant, expectorant. Bosengeli koyeba ke feuille de laurier tinango eza antimicrobien eza lisusu e controlaka diabète ya type D et régularisaka taux ya cholestérol et soulageaka ba problème gastro-intestinaux. Bosengeli koyeba ke feuille de laurier et soulageaka douleur yango et prévenaka ba tumeur et soulageaka ba problème respiratoire. Feuille de laurier et silisaka calcul rénaux yango et amélioraka ba capacité cognitive. Feuille de laurier eza tellement makasi et favorisaka relaxation pona komela ti oyo pe kosala yango esengeli kaka kozwa feuille de laurier moko otokisi mai makasi obwaki yango na kati evandi pendant 10 minutes okomela ti oyo demi-verre 3 à 4 fois par jour. Keba ti oyo pona komela yango malamu esalemaka toujours na recommandation ya médecin yango bamelaka yango na loyenge te kasi pona bato oyo basengeli soko mokete komela te ya feuille de laurier ezali bongo basi ya zemi bokoki komela yango te po ebimisaka zemi ba mama bebe bokoki komela yango te pe bana mike bakoki komela yango te. Feuille de laurier ezali feuille moko kitoko oyo esengeli tango nyonso ezalaka na ba cuisine na biso po esungaka santé na ndenge ya mokete. Ba reporter info lingala journal ya peuple na peuple babete ki tour awa tozabongo na binza ipen bino moko botala pene ya la borne are oyo bozali komona mituka nini ezali kaka balandrover ba ancien modèle oyo ezalaka na République démocratique du Congo depuis époque ya kala bokanisi balandrover oyo ebunga bisika mosusu kasi awa na binza ipen mingi penza pene ya la borne are oyo bomoni balandrover oyo etonda meke na esika oyo yango ekitaka ti na cité babengi Bwadi ezwami toujours na commune ya Ngalema bango kuna base servaka na mituka mosusu te kaka balandrover oyo yango nde ememaka population kolongwa na ipen to pe na cité ya Bwadi population asungamaka mingi na balandrover oyo bato ebele na ville ya Kinshasa soki bamoni yango bakoki pe kokamwa pamba te balandrover oyo ebunga ndeti kaka ezalaka lisusu te kasi awa na ipen mpona kokende na cité Bwadi soki landrover oyo te eloko nini lisusu. En tout cas, nous avons un gouvernement qui a été là. Nous avons la condition de route. Nous avons le problème. Condition de route, c'est pour les petits. En tout cas, c'est là et ça l'a gâté. Nous avons dit que c'est un membre. C'est la peine. Ils sont battus à bois de Massissi. 1000 francs de boulot comme Massissi peine. Massissi peine de boulot. Condition de la biso. Population avandi na cité Bwadi na commune ya Ngalema bango basepelaka mingi pona likambo etali balandrover oyo kasi likambo etali nzela oyo elongwe na ipen kino kokoma na cité Bwadi eta na yango ezali malamu te bongo soki okoti na landrover yango ndenge libumu eninganaka soki ozali mwasi ya zemi sur place mwana abimi ba autorité bazali interpellé pona kobongisa nzela oyo ya Bwadi enfin ke ekoma malamu malgré balandrover oyo ezali ya kala ezali koningisa mabumu kasi population ape mata na kimia poto malonga pona bala mineza protiva pa yo po mukolo ko komela yango episaka énergie. Ah merci ya buinde bana nyoso baza kuringa à la pochette.
Bouzala Kwarme, Protivap et tonne la protéine et énergie. Ah papa, merci pour les produits pour les enfants. Eh Bino, bote la baonine, bote ma bodole Bino, vamos kansa bomba bonga. Pona bana na yo bakumarukura bana oyo, faut laisser kabango, poto Protivap. Et ça va pota te, allez, kamata, bon appétit. Bana nyeso ba yaka Protivap. Ah bah si kulia ya bango Protivap, ba bandi ba danser na bango ya ba bébé pro. Tala. Ba yango, chata kitoko ntoto makachi. Tukana mbimbi, oyo tukana mbimbi. Makusa, Protivap, poto kitoko pona ba bébé pro. On a poussé la tête sapata kitoko pe à qualité place à sur ya kosomba yango 7e limité petit boulevard Papa Griffe azana pona bi. Papa sinangai e utako apio. Baye nyonso balinga kolata basapatu kitoko saper d'état mwana mboka Basile Semopa alias Papa Griffe Cocobar de la Sab asali esika pona ba congolais nyonso baye bana kozwa mokoto ya kitoko sandal lipapa ba ceinture pe biloko ya ndenge na ndenge nyonso ezali kosalema epai ya mwana mboka saper d'état Papa Griffe boye na présidence de la SAP epai wapi ba mokoto bozali komona ezali kosalema euti na Italie euti bisika mosusu te kaka awa mwana mboka saper d'état Papa Griffe yende azali kosala yango kasi komitungisa na ye ezali boni gouvernement bazali kotala ye kaka boye alors que bakoki kotie maboko pona oyo azali kosala ekende tango nyonso liboso na koloba lisusu nini bandeko nanga bino moko bomoni bino moko bolinga yango mutu nyonso akokota na 7e rue place commerciale awawa tout au long ya ba fabricant traditionnel areketaka yango Papa Griffe mawa ngo Papa Griffe mawa vraiment musala kitoko boye alors ça olega mundele et puis les autres diront mais pourquoi pas le gouvernement balingo soutenir yete na ebita bande onanga botuna peut-être bango na ebakate na salanine na zanga pe politicien te artiste kaka mais les autres salamato donc ezaka pona ko informer le sous maman na biso Judith yozali maman excellence premier ministre voilà oyo na pouvoir oyo kutanga na zara Papa Griffe ndenge pe son excellence monsieur le président de la République Fachi Beton yepa ya kutanga déjà na zara Papa Griffe artiste coordonné mais na yebaraté pourquoi na zanga soutien pourquoi bo soutenir ngati ngamu tufuma na combattre ba chinois na combattre ba expatriés na combattre ba turcs pour que Congolais là teloka bien à faux prix et puis durable aux en manifestation aux en fête moko songolo au libala yaka en tout cas jour en eza jour na yo au lia batutu na fête et loko moko durable eza la chaussure eza la sandale eza la ceinture eza la sac pour eza cordonnerie na maroquinerie ata chaussure les bolite loko la ilk oye na dimna loko le moro na dimna loko le moro ata eza loko le moro na comme sango loko la ilk na comme sango mais pour na ninité na prendre jeunesse montante va se prendre en charge na transmettre bango la coordonnerie bolinga na kufana ke na domaine nanga adresse ezali semoko na 7e rue Limité aux na petit boulevard Limité résidentiel et paiwapi basapatu ya kitoko ezali kosalema bana mboka bo pesa confiance et pa yande konabino saper d'état Papa Griffe pona kosomba biloko oyo ye azali koteka yangonde e kotombola mboka na biso pambate batu ya mayele pe batu ya créativité bazali. Vous avez que pour na kolanda info lingala journal ya peu pour na peu ceux qui au sepela qui na journal pour ça merci na équipe oh ne c'est ça que journal le kala bongo malamu na banda kuna binongala bino depuis ça rendez-vous et que les aliko ya au revoir. Moule sika ebandi ah oui leader na mapati ya RDC spécialiste ya Congo profond mfumu na mapata mfumu ya CPLA CAA aye kotombela bana Congo nyonso en général pe bapa ya oyo bapona ye mingi ba passager na ye en particulier bonne année 2025 na bino nyonso pona confiance bopesa ye mbula sika ebandi
CAA compagnie aérienne ya bana mboka ndenge kaka mesana kosepelisa bino chaque année na 2025 oyo lisusu CAA mosepelisi akani kotombela bino mobu elamu pe kokubisa confort sécurité pe ponctualité oyo azalaka nango ntango nyonso na pointe noblesse pe luxe ya baavion na ya kitoko apropose mpe kokuba kopropose bino baservice ya kitoko pour na rendre meilleur voyage na bino partout na République démocratique de Congo mobimba vol ya bompikiliki mpe ya mokwake ozo voyager na kokodikoko na assurance pour CAA assuraka toujours sécurité pe confort likolo nango bakisa ponctualité oyo esalaka bokeseni na ye lelo oyo 33 ans mokoka na service ya bakongolais nyonso mpe ya bana mboka mokili mobima endima ye 33 ans d'expérience eza ntsaka vd CAA mojalisi mfumu ya mapata kwanga ya ntolula botikela ngo bakongo kasi masolo ya vio na mapata ya RDC botikela ngo CAA seye yende mfumu Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.